Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde, avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Investir pour le développement, c'est notre aspiration la plus noble. Puisque l'imprévu fera toujours partie de notre quotidien, comment se développer en préservant ce que nous avons déjà ? Depuis plus de 50 ans, en République démocratique du Congo, la sécurisation de nos biens a toujours été garantie par la Société nationale d'assurance. La SONAS nous tient la main, nous soutient, nous protège, nous sécurise, nous conseille et nous rassure. Avec un réseau de plus de 80 agences couvrant l'ensemble du territoire national, et grâce à l'expertise avérée de ses équipes, la SONAS sera toujours notre partenaire local le plus fiable pour la couverture de nos véhicules, le voyage, les cas d'incendie, les risques sur les chantiers de construction et bien plus. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle esika bozwami misa ya lelo ya tongo ebandi boza kolanda biso partout na Londres, Belgique, Allemagne, Toronto, Montréal, Dublin, boza en Afrique du Sud, na Casablanca, même awa na Bunia, boza kolanda biso en ligne et puis en direct na radio Mont Bleu parce que na niveau ya Goma, Beni, Bunia, boza kolanda biso to bosanité bato bazape na Mbanzangungu, bato baza na Congo Central, bato bazolanda biso na Kingasani, na Maluku, mbote na bino. Bosolo na politique, lobango na Lingala, mwasi andunda receveur chauffeur mama malewa bayoka. Éviter baterma makasi wana po ezoboma bato. Troïka stratégique rétro commission chez Gaza koyoka lisusu te ke bosolo na politique etalipe bango. Alors lelo makamba kolobeza mwa mingi tokomi na suka ya mbula muke toza ko kende toza ko sala bilan annuel
bato ebele balobaki mais même Bible lobi zwa ve na likambo yo kokokisa so kokisa te kokoya kosala yango te tokozwa mwa ba dossier mingi ezali boyebi ke ngai na ndeko Molière Nembalemba ezaka mwa matata honorable député les mieux élus ya Kinshasa mutako koboya yango te parce que jusque là élection mso esalamité loko les aga élection kaka wana seke sengeli bato batosa yango ndenge likambo yango ezaleli alors toza kokumbela na ye mwa masolo tokozwa dossier ya liboso ba député ya ville ya Kinshasa bakolo Kinshasa bakendaki kokutana na Jatini Ngobila mazalaki te akutani na ndeko Nero bake kosolola na ye po ba sinistro bakufi na mbula et bakufi ebele mais jusque là gouvernement tiki bango toza komona port moko te ezala provincial ezala national ezala français à part 7 millions de francs au chef de l'état tindaka na Mbanzalemba jour akendaka kamere mtasimbaka mbongo mais mbongo ngo pe bugumesa komina lemba liaka ndambo wapona si famille bapesa bango na sali enquête vérifiable na benga bugumesa makambo na zolo ba TV za radio te tokolobela likambo wana tokolobela likambo 6 millions eza 6 millions ba souci 6 millions de dollars to 6 millions nini mboka ba millions eza kopesa passe tokolobela likambo 6 millions yango pona zaki na kati ya salle ba image yango wana nde boza komona ba image ye monsieur wana André Azali ya IDPS ya Benelux ya Belgique tala ba français belé aza koloba 6 millions tala ba coopéra ba ministre nde batondi na kati na biso ke bozo mona ba image TV za radio te tokolobela dossier ya ndeko so de mouton président lobaki na batu na fin de l'année so de mouton ekosila bon tokomi na décembre lelo nde fallait inauguration salama batu basukoli balati bilamba ba yepe na place so de mouton vie Molière pas ala kuna sur place abeti nzadi président yete tokolobela bilo bango lelo tokolobela pe dossier assemblée nationale tokoya kokota pe dossier à police pour général Elvis abomi mutu bokoyoka yango TV za radio te tokopesa ba précision tokoya kosukisa na likambo ya pain victoire lipa o eza kolesa ba congolais lipa o ba congolais ba konsomaka na tongo pain victoire rapport ya trésor américain epesi elobi ke bato basangisaka misolo po ba soutenir Hezbollah bakende kosala terrorisme o bakende kosala ba pain ndenge oliaka lipa ya pain victoire mutu moko na beni ya kufaka est-ce que za solo to alukuta tokotuna député national azali Papa Molière mbotela yo ndeko Exaël alléluia amen amen zo vande lango promesa biso elingo banda sanga na bitumba moko kolonga na kimia biso mibale bon na sinati yo 2-0 mais mega quand même oko matana 1 lelo zela ozwa 12 to banda très bien alors to bandi dossier à liboso de l'entrée de jeu na biki boza na vacances parlementaires to kota on a noté mais na moni que Joseph Kabila likambo to bande ko discuter wa mikolo uti ko lega polémique na Kinshasa Kabila kozonga to Kabila kozonga te mais na moni sikoyo week-end ezalaki mwa show marche ya PPRD salamaki bukola dimanche basali quand même plein na bango Fayulu uti kozonga poso uti ko lega kuna batu pe batondaki bena Kingasani mais fief ango ezalaka ya palu ya Fayulu Kabila kangami na embouteillage lokola un citoyen normal na so de mouton, na so de chèvre. Batu batondi ba wembela Kabila zonga. Est-ce qu'on peut se dire actuellement dans situation politique ezali les gens ont encore besoin de Kabila? Félix Tshisekedi popularité kiti ya Kabila les a réclamé, est-ce qu'on ça la lecture wana bongo? Na kanisi na ko rejoindre yo poser question, na me ko sa réponse et na ko loba est-ce que Kabila est déjà parti? Kabila na kindate Kabila Azali Kaka. Sénateur à vie. Sénateur à vie Azali Kaka. Popularité na ye alaki yango. Et alaki yango na moment oyo popularité ya président de la République. Félix Tshilombo Tshisekedi et ça kokita tellement que makambo ezoko elaye na makambo ya ba ravin, ba makambo ya ba avion, ba makambo le président aza ko perdre popularité na ye et mutumanga ko contester na likambo na te. Kabila n'est jamais parti et total non mais ça Toza est un peu déçu puisque nous on s'est engagé à suivre le président de la République Félix Tshilombo Tshisekedi doit accompagner mais on se demande si Azar n'a pas conseillé à solo puisque ba gaffe ça ko sale makuna ba makambo ba 6 millions ba makambo ya ba gaffe les kimingi et on se demande si le président est vraiment bien entouré, c'est que je doute fort. Tant aux autres Kabila qui n'a pas Kabila Zali, c'est qui est vrai Kabila voyagé dans
banda bimata bato bakosaka Kabila kenda so na mboka ni libana Kabila voyageur depuis à Longwa Zaka na Kinshasa. Bon, c'est qui est vrai Kabila azap sénateur à vie. Donc peut-être dans contexte de Zolo Batang Zolo Kabila kenda na mte ozo ça l'allusion nani. Mais à quel moment puisque na cadre ya coalition de baza ko gérer mboka na biso. Baza batumi balé eza mutu mon côté, eza président de la République Tshisekedi dit aza yé mon côté baza batumi balé o bazali ko gérer mboka oyo. On a c'est la mingi baza ah papa mo moné oza fait cesser. Oh so il n'a pas fait cesser, mais il n'a pas payé UDPS, puisque fait cesser na UDPS, bangonde, bazako gérer mboka oui. Donc le président, l'ex-président Kabila n'est jamais parti, il est là, il gère. Le président Kabila est toujours là. Ça dit au niveau Assemblée nationale, même AFDC, bandimi ango yabino babwaki ango. Bon, c'est malheureux pour Madame Janine Mabunda, ça n'engage que moi, naza député national, nazo yebate, nazo kasoni, kutuna lo balelo ke naza député, na yebi kutu elo ni nazo ke nosala ki député te. Ayomo yebi rôle non. Na yebi ango nazo lexaka pamba, da na kinekeli susute, au moins na sabota yango, au moins ka batwaza ba mususu ba shawarma, baza kolia, biso wa tozali ka qui est pour, qui est contre, donc au salelo comme côté en 9 mois on n'a rien fait. Et au monde qui va bêter ma boko, tout kamati, tout sidisi session, tout token de vacances, mais pas que des vacances, ce que au salaki. Les vacances, aux autres, nous saluons leur moroté, nous saluons leur moroté. Nous saluons leur moroté pour l'incompétence, tout pour ma privé, nous musala. Et ça va pour bien, et ça, politique, oyo, fait cesser, aza komené, demain de maître, actuellement, Assemblée nationale, bâtiment soyez, qu'ils a fait cesser. Bolinga te, ils a fait cesser. Bamsou soit na tozali ba figurant. Balingo ba seka au kamati peso bo kamati o sekita mukolo wana ndeko Israël. Baye ba rebia président ngolo ba. Tala ndenge baladi sibiso be échappe ya Miss Monde. Ozali na Assemblée nationale. Ba Miss Monde. Na mulungu ezakuna. Na mulungu ezala kikuna tobimi bazoba bali bien ate député azala ndenge wana. Solo pe na kati yote pona mona ki ben premier ministre na photo moka kangi zolo boye. Bon mais voilà tu vois que loi moko toliwo voter pendant que ce que la carte assemblée bon bozo ka précaution na bino na côté maboum. Donc on a moni premier ministre era boye. Obida to naki bana to sakana olo banazo. Donc mawabingi assemblée eza assemblée. Okoyoka bazo otinda ba misa na bango. Bato bazo kene na ba voyage na mbongo ya contribuable ya kosakana te. Non ngana uti Brésil. Mais Brésil olobaka ki portugais te, olobaka espagnol te, olobaka anglais te. Okei kuna first class. Bovandi bakamati ba écouteur bationa na matoi. Mais écouteur wana elobaka chiluba te, écouteur wana elobaka ki Congo te, oyebi anglais te. OK ko sala nini? Na uti mission pa na assemblée nationale. Na salisa peuple et le mbongo ezako kenende konanga ya kosakana te baza ba jouisseur ba comme pe ebele ba jouisseur tozo salelo comme côté je dis bien soki na koti wana quelquefois na nakina ta ko signer tala ndenge bazoli langa mino sincèrement na neo depuis ba session yo sur salami yo moko pena tolo bana bosembo po ko saka peto za polele na Assemblée nationale au participer combien de fois na kende 3 fois 3 fois kaka na gagné 3 fois mokolo ba présenter ki biso na kei deuxième fois ezaki soki likambo nini oyo zomona ke to pesani ba mot d'ordre tellement que c'est ennuyeux to pesani ba mot d'ordre ya bikaba so moni caméra ezako ne ko filmer yo beta moninga pana la muka ndenge tozola la pongi kuna ko saka ya solo pongi do ngol voilà bien ngol tongole na ndenge moko osakana te donc on est là na ba msupe bazo travailler ça peut-être kapo yo moko zobo ya kaka biloko ya l'année passée wana ndezo continuer tisa sko yebisanga eloko nini ya sika e bibi ke tokyo beta maboko to lobiki na assemblée to votaki tozo voter ba retraite d'abiso tozo voter ba soins médicaux na biso mais pour la population nazo ka soni na lobake naza député na keneki na assemblée na ke osa eloko moko te na préféré que natikala Aleka na kipe babola papa Molière bato so ba obengo pe koko Molière parce que oza pe koko pona bato ki koko wana ya kopanda ya kosa eloko moko te yango na bandi ongole komana ka nguluma ozongulume kuna opesi Délice Sanga lelo raison mission moko to sangi na yo boyaki Délice Sanga par rapport ya démarche na ye
au azalaki nango ya révision de la constitution momoni discours et chef de l'état à rejoindre presque logique na epo alobi que azo bunda azo mettre ve que ba travailler élection longwa en un seul tour élection présidentielle comme en a deux tours et ça presque schéma de Délice Sanga il a été un prophète hein wana biloko ya pamba ndeko na ngai Délice Sanga azanga kanelo wa koloba mais il fallait loba dans likambo ke ba kitsa ba monument ya ba député dit c'est ce que azo $4,000 il est long ndambo lobi ndambo ya loba ke député azo reçoit $15,000 par mois Délice Sanga zo mona eza batoyo baza ko changer tellement ba parti hein eza lokola ba chemise baza ko changer etc. On ne sait pas de quel côté balisanga bonga natangi hein batoyo zo mona lelo azalia wa lobi azala donc ba pigeon voyageur wana omoni baza ko ya ko distraire bato ils n'ont rien à dire alors comme on dit en français, chérie, sois belle et tais-toi. À vous. Très bien. Alors, boza kolanda biso boza partout, même na Bumbu, na Selembao, boza kolanda biso na Madimba, boza na Sebo, boza kolanda biso na Mongafula, même na campus c'est pas étudier, surtout na Maviokele, na Kimbanse qui on a mbote na bino, boza na route Mokali, na Massi na mbote na bino, même pas ba militaire, bo chepe TV, na ba gesta boza kotala. Alors, na ngena zo question moko ya liboso. Mbula ebeti makasi mikolo nzambe ayoki biso mawa quand même ebeti te mikolo utikole ko ebiki ba sinistre baza ebele tala bato yo bakufi ti siko bibembe na bango zana na morgue nan bakundi bango te ata président kene kuna c'est péjoratif le mot bibembe alors je trouve ça c'est un peu bon bande ko na biso ba bakufi bakor atolo bata bakor mais ko na lingala avec bibembe de voilà kaka ko kiba bébé maman na yote et ko ya maman na ngai te ko ya nani siko bande ko na bakufi ba tie bango na morgue ti siko nanu ba enterrer bango te mais ata bango te so kamati pe ba oyo ba bikaki na likama na ba zuma kama mususu baza na clinique bakangami mbongo akobimisa bango ya frein ya soins et de santé ezalite nyo soins za kopesa passe alors ngai nazana mutuna kaka moko na ina tuno mutuna kaka moko ba camarade na yo nalo ba camarade na AGT ba collègue no ya musala nde naza oloba ba sangani baza ba Eli ya Kinshasa démarche na bango za très salutaire ba bité ba kei kokutana na gouverneur ya ville ameka kotala ka place ba inondation ezali poza ville ya Kinshasa basali démarche malamu mais l'absence le plus remarquable na kati eza ya papa Molière yo okimi babisuku balobi olala ka mingi olamukaka retard tango baninga basukoli bakei yo papa Molière oza absa okei te ko accompagner pendant que baeli na yo ya funa bazali bakoki pe ko bénéficier na moi point de vue na kati ya likambo wana. Pourquoi okendaki te na kati ya likambo wana fuite en avance tala de Israël na kyo kamatate ozala populiste hein ça ils sont des gens bazo kendo ka baibana na besoin baibana bisena sina ibani hein ko kamata ko kendo ko kosa la population sinistrée que voilà toye ko tuna makamuna bino to kamata biso nde ba député oza député c'est ce que wana okyo mona muto asa sinistré nde oyeli eni et le moment côté baïga ko balobaka les pieds cochons makolongulu hein boye wana le ba talandenge ba population ngo sinisé ba obeta la bango ba puisque espoir ezali ba bazola la na sema et na sia banda ko banda ko za na kati ya mai ba beti ba lebi ba député ba ye donc espoir ezali o kamata na lobia to ke no yebisa président de la république yo député okuta na président de la république mkoloni yo député okei kuna oko sabato maboko pamba les pieds cochons hein et loko nini okoyela bango lokola espoir donc ça c'est tromper la population bozana eloko moko te boyeli bango solution nini yo kenotala bien okeno loba na premier ministre ke nga na uti na moni ba sinistré donc na ke koyoka bango okoyoka likambo nino yo eza la premier ministre eza la président de la république eza la maman ya pesi biso ba congé na assemblée nationale et loko nini yo bango ba ebité ke yo kende kuno lobi na ke uta et au moni batwana de Israël bazo beta maboko est-ce que démarche ezalaki mabe eza mabe eza sans effet eza nul et sans effet hein nde epesi nini makaba ba ravin bandi lelo makaba ba visite bandi lelo et bandi lelo te tala motoloko la ndeko nanga mon ami Pius Mabilu akino rendre visite na ndako moko soki à 14 étages ezakuna ba moni bango ba beti ba maboko et après et sur le tas bosali nini ozomona oyo bato ya ba député ba kendeke na ba kendo sala ba buzz na bango yoka banzembo nzamba poni yo paponi yo nani oyebanité élection ya salama journée au sala peut obimaki ata na combien nde yo kama to lobi annonce na ke na ravin
wana ke nous rendre compte pas ceux qui bakonzi nde bakobongisa eloko nini bakobongisa papa Molière calamité nationale ni esengela ki esalama soki démarche wana eza mabe yo moko uti ko évoquer que peuple aza exposé na mai na mbula ba inondation aza kokufa wana ezali problème bino boza balobeli nini esengela ki esalama soko boyi démarche wa baninga baki okutana na gouverneur po bango baza balobeli ti omoni population a charger bango balobeli basali musala ba commission yango qui des droits nde baloba na musala soda si des droits ngo zana une question qui des droits ngo dina nde gouverneur azo mona te kaza ko échouer opération Bopeto Kin Bopeto Kin Bopeto opération qui fait comme disait le maréchal la ville est de plus en plus sale et sur cette saleté on est en train d'ajouter baravin au long de la Baravin, un gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentilin Ngobila, je m'adresse à toi. On va te traquer, Panake, au Kamata, au Bima, au Salamsala Nayo. On ne sent pas Gentilin Ngobila. Likambo yaba saut des moutons, saut des vaches, saut des simbiliki. Hein? Toi, un gouverneur, n'a l'air qui n'a André Kimbuta Yango. Et ça va soso périmé, etc. Quand je voyais le gouverneur, il faisait quelque chose. Oh, il dit basson des boutons. Est-ce que le gouverneur Gentilin Ngobila Azomona et fait néfaste à la population t'as la bambouteillage. Bana bazo qui est en retard na école, na classe. Il faut qu'on la à 4 heures du matin. Donc, taxi comme ça demi-terrain tala batune baza autant na kanisi na ba image ba permettre to ko sango tala ndenge bato bazo kene yo Gentilin Ngobila biso tozo parvenir rencontrer le président de la République et pour yo gouverneur okuta na président de la République te puis bato bazo banga balobi non oyebi so de vache na so de simbili ki wana lokola bomona inga na président tozo visiter ba chantier ngo. Donc, nous avons posé la question à mon consulté. J'ai posé la question à mon consulté. Il a dit, monsieur honorable Nemba, topé sa bango, zela to na bango. Bokosili sakan. Ah, tokosili sango na décembre. Cadeau président de la République, elle n'a pas ça na population congolaise. À Kamatalobi na décembre, ba Kamata ba ko fêter na ba so de vache, na ba so de simbilik. Et lokomoko exacté, au moni Zela Tokokota, on a la bombeli yongo. Oui, alors ça va. Je te reviens plus tard, on va parler. Mais d'abord, on a l'ingaki. En fait, Batnios va comprendre que Ozara na moté à Mabé. Et là, monsieur, on a moté à Mabé. On a moté à Mabé. On a moté à Mabé. Baninga basali démarche moko ya malamu. Ozali louable pour na répondre na désirata peuple, mais oza contre bango. Seulement pour la Mugagareta, au boy Goloba yango, la besoin voix ma. Zela na yakosoma na envoie ma. Depuis comment on a tiré les lots on ne devient pas envoiement, on est envoiement. Nasa envoiement. On voit la msara à 6 h du matin, n'a qu'une web. Combien de briques? Mais Pato la solo, c'est un bon exemplaire, c'est un bon modèle. Il faut le exemplaire, il faut l'amener à 6 h. Papa Nasa ouvrier, j'ai à peu près une affaire de 88, 89 employés. On a foutu. On a grève pas dans la ransa les abandaku. Na ransa on a combien même sur $25. Donc on a basali grève, le la basali qui grève na ba chaîne mosusu. Et pas na yo na basala ba grève. Yo sur na Molière ba kamati basali grève. Na beti ya ngotolo. Je suis un bon patron. À vous. Ngai ba trésor kala na 2-0 wana ba nga ba trésor kala fa ina ba gena grève te na ba gena grève d'accord likambo te mais na beteli yango tolo likambo ezate okate on a biso moko soki Jules Bomembi oya ngai oko taper grève puis ça zo mona clair te na Jules Bomembi oya ndeko Zulu wata chapeau ada ya moniere wana waza kan o candidat maléré ya bandal ya bandal très bien na ba ite algo ko grève zela nano balobi tant bokenda ikuna c'est vrai que yo kenda gite mais moi 10 000 bimaki bien qu'en distance absent baninga quand même ba servir yo naza mvoa ma cher Israël moni babimisi vice-gouverneur comment il s'appelle Nerombungu abimisa ki mbongo pa na ba ravente Nerombungu abimisi po na ke carburant boza pe na sognité des députés au Kamata bondimi ba pesa bino carburant ba makambo ya salité wana ezali kaka bobimi wana bokaboli 606 ba bomba bilinga na kati ya ndako te ndito ko apprendre likamane wana kama na ke bovanda pe pembeni ya yo
yo député oyo okeye pas Néo mbonga ko wangana ata soka wangana eza pas na problème ya éthique. Où est le problème sur ba pesi baninga carburant yo ngai député national ngana ko pesa $9,000 oko pesa banani na ko pesa ba yo bazango ba keno luka carburant ngana zangi so pesi ngai te na lobi tolo bana wa te mais bato oyo ba keno ko senga kuna eza sonyi. Très bien. Tikato Poussala. Mambo mansonyi. Très bien. Mambo mamona mboa mafuila kumbuni. Tikato Poussala. Alors tous on a nos dossiers mo na linga kitolo bango mwa muke parce que ba dossier za Kinshasa peneza makambo ndenge yo ba. Eza ko sala passe. Tous on a nos dossiers ya police. Parce que omoni batu bakufi na police a mikolo uta ikoleka mingi e betsaki mabaku na Kinshasa surtout na République démocratique du Congo batu bakangabi makambo za ndenge na ndenge. Bon, sikoyo awa tokomi na likambo ya Général Abomi. Information yango za très fiable parce que tobengi ti na responsable ya police ba onyos bazali na ba domaine na bango moto na motapesi version de fait biso d'enquête to conclure que likambo za solo. Général Elvis Palanka ou azalaka moko ya ba ndeko à travers la ville à Kinshasa azali policier moko makasi pe munene lelo aza ko diriger l'ENI ou ezali légion d'intervention za kana sayo akendaki na niveau ya Kasangulu kuna likame kutani muto akufi. Bon, Général Luyoyo yepe akena ko beta avocat moko na Lubumbashi avocat na Zoki na minute na Général Elvis na Luyoyo bazali suspendu. Batu moko ba tweeter balobi que na niveau ya police ba criminel ba komi na sommet soki exemple fait bandali kolo mais bangone bataza au sala mabe en général toko ko espérer na police à malamu te lecture na wezani normalement na général Luyoyo que je connais très bien et bah na il y a Elvis ce général a déjà commis tellement gaffe na Kinshasa que nazo kansake aza croire que azali nzambe et loba musée qui t'a fait Dieu. Général yo nga si na moni akamati pour une affaire privée au moni hôtel Tava succession ya hôtel Tava akamati sans titre ni droit akeko déloger bana ba orphelin wana déloger bango il a fallu na beta penza likolo ba chef na ye l'auditeur général etc azako piclé c'est un monsieur ezana premier gaffe na été au moment même moi na ya monsieur Yuma angeko kamata monsieur Yuma Albert Yuma ngo yebisa comme c'est Albert Yanké abi monsieur Yuma te au moni scandale il y a $200 te voilà mususu ah ouais 200 millions 200 millions il y a 200 millions mais 200 millions ça veut dire que mutoza soki ndengeli mais voilà encore une fois Luyoyo continue à agir comme si bagaf Tokyo kamata bagaf to donc na CPI le la auditoire militaire a joué sanction mutaza ko tamola na 25 policiers ba botelier non seulement les 25 policiers ba botelier armes naie et ba kamati avandanan et nous espérons qu'il y a kovanda kama mikolo azala ba forfait belé mais tozo ba pe eloko nini azako sala fonction naie ezali ko attribuer ba garde et pas ya ba autorité nde ozomona esika bato baza kozwa bambongo kuna baza kopesa bango bambongo na balibanais baindien etc mais biso sur le terrain na baselemba etc basouciat eza na bamilitaire te basouciat eza na manduki te basouciat eza totalement abandonné et entre temps ce monsieur était en train de s'amuser Kinshasa omona epa libanais 20 policiers bien armés, bien armés. Les section mobimba, la police, les section mobile. Mais pas toi, des gars à Kataki. C'est ça. Ramati, Libanais, on se rappelle, on allait ramouser. Oui. Bateau, le président de la République. Car Babilo, on a été. Yonanda, on a eu 20 policiers. Détachement et 20 policiers. Armés. Les milices mobimba. C'est malheureux et j'espère que dans le Parlement, Torotana Likambouana, vous allez ex-député, nous avons tambola avec 10 policiers. 5 na Tongo et Panayo, 5 au na Bango. Ozana ni pana au tambola na ba policiers ndengwana. Nde ozomona masasi ezako éclaté à gauche et à droite, ba crime ezako uta et pas batou. On appelle ça en français les gendarmes, les gens en armes. Masasi va contre la raté. Massasi exact bazar opesa na Massasi au mona lelo tikela yo 10 donc il y a un désordre de ce côté là ça c'est pour Luyoyo Général Elvis wana un bon monae a vieuté Elvis est encore très jeune première promotion
Il y a lycée Molière. Elvis Azaki Nakati. Oh, attends une école là. Elvis, bon, mon vieux, il est jeune. Et puis, accéder Mbango. Accéder Mbango, c'est un monsieur, même sur le tard, il a étudié. Il a un diplôme en criminologie ou quelque chose comme ça. Mais il y a aucun des secteurs naïoté. Aucun conseil sabatou ba pompage. Aucun conseil sabatou ba exercice. Biso to yebi que secteur moko ya général Kanyama, il y a des chefs ya il y a instruction etc. Aucun des conseils la kuna nini. Ndo moni likambo ya Doli Makambo. Likambo ya bale yeko bima bale ya Doli Makambo abomi mais awa sasikoyo parce que Doli Makambo za ki wana te wana babeta ki bal. Mais awa général Elvis. Mais vous allez qui sur place. Bal wana outi na GP na yo na ndenge na bengi collègue na yo. Pas na yeba na député na yeba ba pesi na pe information à bien. Bal on verra avec l'enquête. Mais Bale, il semblerait que Ebimaki na revolver na ye. Wana mutu wana kamati ya kufi batindi na niveau ya morgue. Il y a eu une tentative moko ya kolinga ko camoufler meurtre. Ouais, bon, je ne peux pas dire meurtre. Ce n'est pas intentionnel. Je ne pense pas que général Elvis Akio Kamata betaka mutu bal wana je pense que bon, c'est encore un accident. Mais yoki kuna kolali sabatu ko sala exercice baptême de feu balle réelle. Bâtir à balle réelle. Il aura à répondre, mais tentative autorobi à Balingaï Kolongola, l'Issassi, Banabala Sakeza, accident, Tondini, Tozoyo Kango, laissons la justice et surtout la justice militaire. Awa n'a profité, il a fait ça. Félicitations et pas auditeur général, général Monkoutou. Topessier, félicitations Nandenge, Makama Basouda, et comme au Baye, et il faut prendre ce genre de décision. Car on a besoin que ça change, puisque ça ne change pas. Très bien. Alors, selon les informations, pour vous résumer, peut-être les Kambo, honorable député national, le mieux élu, il y a Kinshasa ou Tukoloba tout à l'heure. Omoni, moi, Mboka Israël, Makambo, News Welika, Ina TV, na yoki pe na landaki yango. Mais Bossolo, les alika kamoko, aujourd'hui, Bossolo na politique, ils allaient qu'ils aient Makama Basouda, moye, na kota na katete, le koko kwe bake, Elvis Akindaki, général Elvis Akindaki na centre de formation et qui metin de bakunzi au batinde la ki Akindaki kuna Akindaki kuna pona ko bakisa lisu mingi na ba policier na légion ezalaka okoya policier ozaki formé na école mais kuna oké ko spécialisation na yo école le et formaka ba policier formation de base mais na légion comment ça spécialité na yo ba oba kelaki centre ya formation kuna eza ba instructeur bazalaki ba komi kuna na ye moko pe mokonzi azalaki wana ba instructeur oba bazaki kopesa formation mokonzi asaki ouverture ka ndenge makambo ebina ba Facebook na banini wana ake kovanda na ye formation ebandi esili wana mboka Elvis azongi na ye ba instructeur ba ekobenga ye na sima ba lubiete na sima oto tikalaki lisa c'est tiré qui kobeta na déplacement na formation sala wana et tiré kobeta et ezui ndeko akwei na kokoya kwei wana batali bamona bakista maboko bakomini ya moko batala boye na kati na lisa na kati akufi na kati ya centre omoni ba formation o eza kopesa mana légion ezali pona kopesa ba soda ba formation santé qui azala former le la soda na mboka Israël ezate ke ba soda ba kamena sapo ki bakati ceux qui sont policiers et kingo oh non ba soda nani ba ki obatela prison centrale makala ba buki ba prison centrale makala non il faut bazala former lelo ils affirent que chef de l'état comme kukumisa ba Ituri que police zo ba na contrôle la place wana mon chef bazaka former na ba balle réelle kuna banti gang bazali banti emet bazali banti terreau bazali bataillon spécial za bobenga ba Ojana kuna li formation militaire on a ki ba Ojana bazaki liboso na place ça tant que tu vois place oki mo menace we omki o kama ça c'est betami bango ba mesana na manduki Ojana sote makamba kuluna 2 minutes ba conseiller ça parce que ba yebi makamba masasi anti terreau sote côté criminel bazali 2 minutes ba conseiller sango parce que ça formé pour ça moi mboka Israël
makamone sami anda ko Elvis pe na nzela te. Elvis c'est un papa responsable. Elvis azwa libanga pa zongi cité. Elvis akalma ba mati musu na musapika ka tomo boko mati kangami mabanga ezo ba mama ba police biso bakima ka Elvis parce que alinga kata likamba ko kalisa cité na nzela. Mais le ba ko ba Elvis abeti mutu masasa kufi. Lukuta mon mboka Elvis azali calme et à l'aise. Lukuta za musana ye. Ce qui se passe par exemple dans niveau d'ordonnance et qu'on est quand baba etando ikia beaucoup de bango qui vont mboka za suspendre pour les caméras Elvis banda sa musana ya police style lo boza koyoka calme asa na top na ya musala amesana musana ye Elvis a voyagé aka on mboka Elvis a voyagé aka zo avion ki azu avion ki azana likambu tena batu il sait comment respecter les hommes à respecter le droit de l'homme à respecter le niveau comme mboka basala ande musana ye et babilo kwana ezo sala soni makasi ba secret centre comme exposer libanda ba konzi ba yebi na auditorat ba yebi ba kene ko sa ba enquête ba konzi so yebi et puis ça kene kuna imonte kene meeting do na ye ndeko mo mboka fo ba ke école et formaka politique la formation de base mais les kabo tali spécialité musala au police ke ko sala ezakani la légion. Très bien, je pense que vous avez compris les dossiers. On va prendre le dossier 6 millions de dollars, 6 millions d'habitants, 6 millions, tous ces comparatifs. Nazaraki na salle, tango André Kabanda, ou Azali, ministre d'État, près du président de la République. Comment est Kabanda? Kabanda. André. Te Abanda, te Kabanda. Algo banda kozwambongo gaza sikoyo. Abanda. Nazaraki yemo kote ba Germain Kambinga bazaki na 4. Ai, nani? Germain Kambinga. Kiadi kibenda makambe baby. Ngana ye komona li. Yeli susu. Germain Kambinga. Kiadi. Ngana moni li susu wana ne bazolo baba Kongo balobaka bo ngana moni tata mususu nanyo yo. Jo Deon Kusu ko kisalume banda. Azalaki wana. Na ye komona mususu nani na ye kozanga te sio patase ezali ko azalaki wana na moni mususu oyo babengaka Julien Paluku ye pa azalaki place pona kotanga ka ba wana mpeti pe azalaki wana siko bango nyonso bavandi sima lisolo nde balobi ke une année il faut alternance ba fêter yango lokwa ba fêter après un an alternance et sengeli batonga voilà siko question na yango basala monument na kati ya monument ba osala isusu mbongo wana eza ya kolia te me obenga ngo monnaie moko collector eza mbongo ya kobomba na archive kongola banda kosomba ngo poka kanga photo achara ndako haya ya misaye yangani yana photo yana ina pia ndako photo wana ezali ya Joseph Kabila na Félix Tshisekedi et puis ya misatu fête ekozala fête wana nde bato bakolia donc ba mabundu ya $50,000 ba mbinzo ya 500,000 mboa pe za la carte za mo programme bien établi 6 millions d'habitants à vous mboa wana ngo ba di donc bado ba kotonda kuna na carte eza ba plat menu eza menu bon une année d'abord est-ce qu'ils ont mérité un an et alternance le 24 ba pérenniser yango na ndengo ezaleli enjeu o mboka na biso ezali ko traverser pour le moment crise sur le plan politique pour na bato mususu bato la muka ba mona eza crise politique crise financière biloko za komata guerre ya Beni ba problème ya ndenge na ndenge ba enseignant bato bele baza kolela est-ce que pour le moment fait one eza la raison ya kozala et puis avec un coût de 6 millions de dollars. Je peux parler d'un fait pour moi nazomona ezali une incompétence notoire dans l'entourage du président de la République. Puisque le président de la République est yenda ponaka batubaza pembe inae. Nazay utanga mingi, hein, ba revue, ba livre, mona na isusu bien te. Batunaka une fois, John Kennedy. Monsieur le président, hein, na salon oval na yewana, tout monaka ba journaliste. Wana au pesa biso interview, jamais tout mona likolo ya mesa na yo ba dossier. Donc au salakate habitant na mesa na nganga za na bic eza pa na ko signer biloko na pesi ba conseiller na ngai ba préparer yango ngana za moi un président de la République na kio kamatate na bando kota sur na ba dossier pour natala qu'est-ce qui se passe et je me demande si le président de la République Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi sur na ba conseiller moko ya bien on dirait que ça complot moko président azo comprendre que baza contre baza ko liguer eloko moko pana le président de la République abima impopulaire. Et je pense qu'actuellement, le président, popularité naïe, est Zakokita. C'est malheureux à le dire, parce qu'il n'y a pas toujours, moi, je vais accompagner le président. Nazaraki, on a pas sauté vache, etc. Mais, aux hommes,
bino boki no fêter na ba poche na bino bo sala ta ba cotisation d'accord mbongo ya population ya peuple 16 millions ou 15 millions ils allaient porter disparu tilelo boye kolongo wana bokomi lisusu na 6 millions boye kolongo wana toza lisusu na 200 millions ya yuma aza yuma te ayanke eloko wana eza wapi donc ozoka mataka biloko wana mbongo ezokende ka ndingo wana et la population baza na kati ya pauvreté moko extrême et vous n'avez rien d'autre à conseiller mon conseil et vous conseillez et puis au moni sogne leki bakamati basali marche arrière bino moko dosai là président Félix Antoine Tshisekedi boke dosai le monument et Tshisekedi père soki azalaka na makambo yo eza koleka toza komona c'est un monsieur le défunt président Tshisekedi nesika azali wana na kati ya cercueil alobai ke à chaque fois que vous ressentez la gaffe je vais me retourner dans mon cercueil mais c'est président Tshisekedi fait président Tshisekedi bah comment ben un ventilateur comment ça tellement aza retourner na kati ya cercueil donc aza comme ventilateur donc fait président Tshisekedi bazo benga ventilateur tellement qu'il se retourne dans son cercueil tellement bagaffe eza ko salema et on dirait que batubaye ko saboter de notre président c'est notre président olingo lingate hein aza président na biso et nous devons l'accompagner puisque pendant 5 ans yebake yende azali wana et tous un devoir que toi accompagner mais bino boki nous convaincre président kamati alternance yango ya nini ya bato baza okufa babeza mbala liboso na mboka na biso président ya kalana ya sika baza vivant bazo mona na pe nde sali nini nde ko sala population eloko nini ozomona bato baza makambo baza derrière makambo wana eza ba conseiller à président au bauti diaspora puisque bango bauti diaspora babundi tellement pendant que des années président yo comme président Tshisekedi yo comme président alobina kamata na bato yo na lutaki na bango quand j'étais à l'extérieur bato wana nde baye ko détourner tout ko leka na bato bazali awa o mususu soki conseiller président azali balwakaza misa na yo ba lobo oya batiaki na prison batia na prison 6 jours après abimi babimi c'est pe na cortège présidentiel donc azali wana bakoyo ke bazongisi na poste babiloko yo entourage ya président baza ko sala entourage donc bango baye wana pana ke bakamata baina le président de la République et si on ne dénonce pas bien sûr je vais me faire des ennemis et si on ne dénonce pas tout ça si le président ne fait pas attention popularité ya président Ezako Kita alternance ils ont mérité d'être fêtés non seulement si ça ne suffisait pas bon no sala ba photo ba Rossi Mwamba baza Mukendi pardon ba Thérèse Kapangala ba Bechade baza nano atana monumenté bino boka matambo no sela Joseph Kabila Kabange accompagné na président Félix Tshilombo Tshisekedi boka no sela bango monument moko avec l'argent du contribuable papa Molière quand il y a des réfugiés toujours des réfugiés na biso ya ba calamité otu ya bambula wana baza na île moko bavandi ebele batinda ki Steve Bikai kuna pe semblerait mbongo ebungi yo batindi okamata wene kwa système ba sinistre osali pe loko moko te osali pe loko moko omoni ba député bazokene na ravin ndenge Steve Bikai akendeki pona soi-disant okende kosala nini papa vanda somba punch okosala nini kuna balobi ke mbongo ebungi oyebi na ngai na peso elema puisque na yebi ke na OK ngai nde nakendaki sur place ba image yango TV za radio te nde bato baza komona ngai nde nakendaki na île Mongole bato baza 5227 personnes bavandi na likolo ya mai na île Mongole ezali 5 îles île Mongole, Égypte, Boboto, ils ont 5. Batouana bazako bota likola mai basi bazako na ba service à l'état ils bat baza na passe inondation. To lobaki vaut mieux prévenir que guérir. Ngana ina beleli mokonzamboka sala quelque chose au lieu que ndokunda bibembe bolo banite tel entité siko il faut bobik sabat. Simbika yake kuna ngana kendaki na boîte. Na équipe nga to. Simbi bika azali ministre ya ba makambo tali humanité. Yesiko yo accueilli na canot rapide.
oyo ya sika ya munene akena ngo likolama ya kokabwa tuté mais akomi kuna memeli bango ba miliki na ba sukali population azalaki na besoin ya miliki na sukali te faut ba délocaliser bango bon mbongo pe ba lobaki ba na kopesa bango population amona epe lokote nde po meza na place wana nazala ba image oyo ngala kendaki Steve Mbika eta na se ya comité mais ngala lokolaki na sapato nazaki na CTV za radio te donc on peut facilement conclure na ba dire na yo que ça sert à rien de fêter un an ils en a tinaté selon Papa Molière et que mbongo basala na bango te oboyi na ope okendo somba mbongo wana et puis ça le lobby Papa Molière omoni tantôt il y a pas longtemps autour de ba député ba benga bango ba matuvu hein les matuvu ba buzz o ba kende kuna pe ba ke otambola ke osala excursion ndeli kamozolo ba Sibika ite ça soit pe na lobby yonde lobby angote si alors ngane moto na lobby ponga to sipi moto batoleki ngade na sala ki enquête likambo ezate bon to poussa la dossier muso ezali awa o nde place ko kufela wa na ebite fo luka likai bwa pemela bido ya mai ozaka na 2-0 ya wa peso kufanya na Papa Molière le malemba tozali en direct bosolo na politique komaka message na Bunia bozola na biso na Congo Brazza na Kinkala na Nkuka Bateke bozola na biso na Makelekele na Cheme to bosa te bato bazana Dolizi bato bazana Mbanza Ngungu po bosolo na politique na bitumba moko kolonga la kimia biso mibale bon na lingi tozo avant dernier dossier tozo non likambuya saut de mouton pour dossier yango esokotaki yango avant. Tu comme dans le mois de décembre, généralement Kinshasa déjà toi débordé avec plus de 12 millions. Et là vous voyez le nombre d'habitants actuels avec déplacement massif de la campagne vers la ville. Exode rural, toujours comme ailleurs moko là 12 millions, 14 millions ça vous voyez balaté. Et là on sait les athées puisque mon électricité est athée. On électricité est athée. Beaucoup de ndako ba 6h, ba 18h, 19h. Et là on est netikali. Ndozo na mama ye mwetondi la maternité la maternité ngope maezate imagine toi maternité maezate ouvez ezate incinérateur ambulance ezate ouvez ezami balé wana bazoka mata bana bisato bana mine au moins to bana ngo mikolo pe ba mama bazoliate ba papa pa ko tunisa ka ba mama wana le bana pe bazobota kaka mike wana bazoka mata 4 personnes. Na kati ya couveuse risque à contamination élevé likama na yoki ango il faut na vérifier na kati ya couveuse ba réparateur bazalaka ba électricien moko akamati ya keko yiba omoni chauffage ezalaka na thermostat wana ezalaka ke so oti yango na une certaine température et kati mpona température ambiante technicien keko yiba thermostat pana azali na bakai bakai ati thermostat wana esika ya atiki famille wana ezaki ba mapasa madame Ngalula je peux même citer son nom bakamati bana babotami bazaki ba prématuré bakoti bango na kati ya couveuse bati courant aïe ndeko Israël le lendemain bakuti les enfants bien cuits oh là là bakuti les enfants voilà ce qui se passe dans notre pays deux couveuses et puis boza na sonité ya kobengango hôpital de référence général ezali mouroir yeba ke so koti mama yemo yeba ke vina yo et comme ceux qui bazui 6 millions au batignon la maman yemo quand même aux amala ko kamata ba couveuse ata 1000 to tiango ikomi ya kosakana awa kamwa température eza bien te to changer couveuse voilà awa tozo kamata 6 millions bo kamata bo sakana nango et bato bazo kufa na mama yemo na kati ya ba couveuse bato bazo kufa na mama yemo salité tellement eleki un des hôpital de référence il faut pas changer comme incinérateur ezate ba placeta ya basi ba sereng nyos bazo boka ngoka libanda yo do ba incinérateur ba ampité moto moko lokolo ba ke obwaka puisque bazo zikisa te incinérateur moto aliboma ndeko Israël avant ni kaka boye tala tibia azako beta balandi e pana baboto la ye batika azako kima na yazana musuni na ye azana tibia na ye encore ça déjà faisandé et c'est ça les histoires qui sont passées dans Boganabiso ça fait très mal alors et il y a des gens qui viennent de l'étranger qui veulent venir donner des leçons ici qui entourent le président de la République et qui entourent mal le président de la République puisque scandale les autres na bato bazali pembeni ya mokonzi nga naza la question moi curiosité wana nazotuna ngo bato fo nazotuna ngo avec cœur ouvert. Vital Kamerhe, c'est un grand monsieur.
nayebi mayele ya Vital Kamerhe. J'imagine en 2000 un monsieur très intelligent. Ouais, instruit. Très intelligent, nayebi na ba candidat président de la République ceux qui parlaient ba tia penza bon nayebi te na mayele. Toko tanga misus mais Kamerhe c'est quelqu'un qui maîtrise mboka ibna mama ngambebele. Mais ndenge ni Kamerhe pembe na président de la République bere réseaux za lebele. Président Zoboya koyoka Kamerhe to Kamerhe azobomba mayele nae azoboya ko pesa président. Kamerhe n'est pas le président de la République. Et Kamerhe ne peut pas tout faire. Il est directeur de cabinet, je crois qu'il a pas limite. Problème est à bateau bazolingo comment ba Kamerhe, bateau bazolingo comment ba directeur de cabinet. Il y a une guerre dans le bien ou bien, il y a une guerre autour du président grave. Na ba membre de famille, na ba il y a une guerre et le président heureusement, moment na kayeka andingo wanate, azako piqué mais même à temps Jupiter. Wana point il y a monde elekaki Jupiter abetaki ribolongo moko nase. Je crois qu'il y a un problème d'entourage autour du président de la République et nous espérons il y a qu'au fêter un an il y a alternance le président Okamata a sa remaniement à l'ongolana nous puisse moto la kisi azanani le président doit remanier il faut parler tout le monde ça un an il y a alternance tout le monde qu'au fêter bon on a tout ça lango fêti pas na ba mususu ba kolongwa bakamata bato mususu bakota bato wana bazala ba spécialiste ezala ba politicien te lelo yo ministre ozali ministre électricité lobby bakamati bakoti yo ozali na agriculture après demain bakoti na éducation nationale donc tant que la pourriture politique et kozala kaka bazo changer batute kaka bango wana baza kozonga mboka na biso ekobongate bravo. Dossier à saut de mouton, na komaki déjà place one. Généralement déjà en décembre tu as un problème y embouteillage makasi. Naturellement même le long de l'année tu connais ba problème one. Avec la rentrée scolaire yabana déjà ils ont très vraiment difficile pour na biso circuler librement nombre ami tout qui est belé. Mais en début de cela fameux projet à saut de mouton et Koti avec espoir qu'il faut soulager tant soit peu problème y a circulation. Chef de l'État a promis qui à lobby que na mois de décembre en tout cas vouloir ou pas cadeau na pesi ba congolais surtout ba kinois mingi nde yango lelo e komi même pour que l'aéroport so za la vol à 16h faut ba 10h longwe na o déjà pour yebi eloko yo kuta na ngote lelo batu ba sukoli nde tozolo ba batu ba sukoli balati bilamba batu ba ke reportage awa yo so kendage avant ozalaki déjà ngala bisaki via kende déjà nga peut-être na ko rejoindre vers après ngala binga la osala arrière garde yo so kendaki arme musique tout bato beti ba signo nyoso la que président Zoya ezalaki en place malheureusement président a été rendez-vous manqué tu veux que information il paraît-il que Korom ezalaki atteinte par rapport à ba élément où le président qui ko inaugurer esprit au président zaki na saut de mouton na vérité au batali sur place et appela comparative et le moment ya kota la coûte ezate alors rendez-vous manqué na ba kinois les gens doivent continuer à espérer na président de la République na ba promesse na même si à lobby l'année prochaine neza année à action rendez-vous marqué saut de mouton mbongo bimie belé babaxi mususu na sosimat et ko sala pasi tondi manani toboyarani oyo na baike batu bazali wana basali complot pour que population et ina le président de la République c'est Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi et souvent j'aime bien prononcer son nom puisque d'abord ça sonne bien et puis pour que distinguo ezala hein il y a des présidents Nabiso. Mais on dirait qu'il y a un complot, exact au Salemaké, bateau, Babanda déjà après une année, même pas une année, Babanda Koyena, président de la République. Là, la qui président de la République, tout ça qui naïe, il y a et je ne peux pas parler à la légère comme ça sur mon Nabiso. Sur un papa Molière, Zalami Sonangai, papa Molière, honorable. Honorable Nembalemba zala misonanga soko moni eloko ndingi wana ya mabezo sa yaka yako funda et pas nangai oyibi ba voie moyen pour na ke o atteindre ngai le président de la République na tuna kaye et ba élément sonore ezali monsieur le président est-ce qu'il n'y a pas moyen basa lango moko na moko on ne peut pas prendre progressivement on ne peut pas prendre en otage toute la ville de Kinshasa maintenant on a pris en otage toute la ville de Kinshasa. Bana bakomi il faut pas la 4h du matin hein ba maman donc tout ba taxi hein ba demi terrain etc à cause de saut de moutons. D'abord je voudrais bien te dire ça ceci Israël saut de moutons on a et qu'on réduire embouteillage comment continuer comment ça enfin pas
quantité il y a charroi automobile les alliés yo quand ça les saut des moutons de sauter pas problème embouteillage et durer continuer kaka puis au long na Kitambo au comme une associate au sauté même pas 1 kilomètre au comme une 24 au sauté mais mitre les alliés à causer là yo wana au continent 24 au gana 109 donc et qu'on résoudre et le comment côté et ça le comment basala on a COP pour faire sortir de l'argent le président de la République on a induit le président de la République au moni erreur penza que président au moni loko yo sans étude ba gentil ngobila bakenda kiawa ko sala ba ko ken ba séminaire par urbanisation et la ville de Kinshasa urbanisation à Tamoko exacté saut des moutons et aussi ça embouteillage mais ce qui est plus grave botala bino moko na bilili le roi na sosima toana il y a tout le kunga to ba gombe mobimba wana bazozonga na bandako na bango gulo moko bakamati ba créer expressement eza eloko moko baza batwana baza ko diriger na mystique eza biloko ya mystique ya ba secte etc. Au plus on fait du mal aux Congolais au plus makamona bango eza ko mata eloko passe ya ba Congolais eza pe ko silaté. Comment vous pouvez prendre à 8 jours il y a ba fête j'ai lobby déjà Noël et Noël déjà mercredi bon kamata ba ke kotia batol et derrière ce tol il n'y a rien du tout. Ils ont promis au président de la République. Le président de la République a dit que Nazar Salabino cadeau Ezalia basso des moutons boromona ba embouteillage et aussi là. Bino bokamati non seulement pour respecter délai na binote na pembe ni bati batono et comme poubelle au moins na likamwana kin bopeto mais c'est gentil gobila batielio ba poubelle publique na kati ya boulevard mais voilà que on se moque du président de la République. Ah na ko yibiso batwana nyonso baza kolina mokonzi biso ozo peta ligne 11 hein oza wana nzelo zolo baloba oza koloba donc elekeli yo kamata nani aza responsable biloko wana mokonzi te bazo kamata bazo sala exprès pour ko bebisa popularité makasi ya président de la République na beleli pas mokonzi hein toke ne moko et sika batol wana ndeko Israël tala ba image na tindeli yo eloko moko za na simate loko la oya so simata eloko za te na eza na simate bon freiner bon salango même après les fêtes urgence c'est ça les choses ça c'est alté batio so za na bakobazo ngo kende na ba congé bon comment un jour le loko za ki wana te le lola pour arriver ici na kosiote na mukadi nyonso ekomi mai mukadi ya Patrick mukadi to ya mukadi oyo jumu va mukadi mukati ya bo ya munzoto na mukadi komi sueur na sueur mais pas na Joseph Kabila Kabange le raïs oyo batu babengaka c'est bien Chinarambo hein ya ba Congo tala ndenge batu bayambiye oyo lobaki non est-ce que Joseph Kabila accueilli libela toi tikino azali kaka il a fait 1h30 na kati embouteillage il a fallu abenga ba policier te ba soldat na ba armée sophistiquée ba mususu moni en tenue civile na bandoulière naye oza omona que revolver ou bien mitraillette ezali pour à se créer passage le président le Raïs a fait 1h30 et bon c'est ce qu'on a yo ou bien naï biso encore et la population il faut 4 heures du temps pour arriver à Mbinza. Vous allez dire que le président Tshisekedi ne voit pas ça, on lui fait pas le rapport. Bakamata, sinon on va s'assumer pardon. Il faut que l'on on va les enlever de gré ou de force. Moi en tout cas, je conseille à la population Bokamata biloko mususu sokoti force était et au sala et le mon côté ozolo bela Joseph Kabila mingi mais lelo yo na lo beli c'est puisque j'ai un là il est là ne me mets pas en bouche ça je n'ai pas dit moi j'accompagne le président
Félix Chilombo Tshisekedi asali eloko ya bien tokobetele maboko asali eloko moko ya mabe tosala critique moko constructive. Monsieur le président de la République, kamata avant décembre bakamata balongola batolo nyonso esika eloko moko ezoko salema te pana et permettre na ba congolais ba passer les fêtes na ndenge moko ya bien. Joseph Kabila a convoqué Batuna Kingakati lelo mais yo papa exemple na ye okete zela nanu nakende babengana kingai yo banga zesu na fait dernière fois que Kingakati zaika oh leki longtemps oh tokendeki na kanisa penza ke Longindo to bima penza Longindo na bim elo mo mais baninga bakele msumu elo kozala faut toujours à l'écoute fin d'année ba konzi il faut bazala wana. Tu m'as entendu le crachoir de Israël. Je peux m'exprimer na benga Gentini Ngobila. Mais c'est Gentini Ngobila. On a l'habitude de rotika yote. Tokolanda yo pana musala et mona na bakinoa et le koni nezo comme la bango. À chaque fin d'année quand j'étais avec André Kimbuta Yango. Ezaki na ko tala mokonzinga ebitala ba fête yango yo. Tracasserie et leki. Tokamata ezaki période il y a 2 semaines pendant tozako bengango il y avait un terme là courtoisie. Mais c'est Gentili Ngobila crise oyo tozanango ozomonango te Gentili Ngobila ozomona crise te bon Gentili za rappelle ki sasa mingi ta voix jaka mingi na ebité bon tant soit que bandundu so atike kama ba faire na yekuna mais monsieur Gentili Ngobila décrété en yebisa Silvano Kasongo na ba policier na ya miyibi la plupart potalamona na ba image ya mwasio mamo ya mwasio baza koluka bonane na nzoto ya population donc passe ba population wana ekokite il faut bo bankse la bango donc ba policier ba DGRK baza ko préparer sa sikoyo bonane na bango na nzoto ya population. Mais c'est Gentili Ngobila. Est-ce qu'il était difficile puisque Ozali, gouverneur, Yaba, Kinois. Il était difficile au Kamatolobi, non? Pendant 15 jours, foutait la paix à la population. Courtoisie routière, Botikana, nous. Est-ce que ça a été difficile? Narobando Lobango Mikolonios. Narobando Lobango Mikolonios, Ndekonangai, Gentili Ngobila, à prendre sa responsabilité. Gentili Ngobila, qui est la présidente de la République, puisqu'il est le gouverneur de la ville de Kinshasa, pendant la saute de Moutéwana, Bakamata, Balongolango. Kinshasa, où tu as 368 millions au FMI et PCI. Albert Yuma, comme c'est Albert Yanké. 200 000 bazo le bango 200 millions mais comme même un milliard les populations sont monango te nana za monango mais bango tala ba fête bazo sala osana te parce que le président de la République ozo penser que dans 9 mois le bilan président de la République 10 mois yango est positif Nazara sincère. Ça la sincère. Il y a déjà Dame Nature où s'acharner sur gouvernance et président de la République. Et bon, on a annoncé ça, il ne faut pas être devin. Maïa fleuve et Komata. Ba pluie et zakoya makasi. Bon, on faut être président de la République. Mais il doit, mais il doit s'assumer. Bon, on est à la mieux gérer pour faire face à une fusque na urgence. Aux hommes na bazotinda Steve Bikai a kende kota la sinistré. Ba le bureau na katiwana ba mbongo soki bungaki ata soki mbongo ebungaki te. Bongo ko ça kuna nini puisque on me mis ata résultat na sukali. Azani miliki na sukali. Midiki na sukadi ujimu mva mambe u ijibi mpato mambe u mujitunge u ijibi mpato njikwambila Israël mutom ijibi mpato bon kwa jiki. Alors on termine avec le tout dernier dossier pour toujours aussi les savoir sikoyo. Je pense que il faut se poser la question pourquoi bamakamanye sozo comme la ville à Kinshasa Jatini azalagate gouverneur ya ville il faut dans la politique et à proximité à solo la bato ay baba vrai problème il doit s'imprégner Kimbuta au-delà erreur naé Kimbuta zaki populaire Kimbuta zaki bela la kati azo so la bato mais ouais Gentili ngala za koyebate et puis bato nyonso bazo kufa Gentili akenda te mutakenda ka Nero et puis zo Nero akoti azo embela ka Gentili otengo bila mutatini ngala msungo bila za libanda ya zali ana wala mususu ba memi na mukongo te na érosion moko ezali ki wana soke inondation moko ezali ouais ambule beta ko ta bisensu à mon avis, le rôle de Mickey, qui me mène à mon Congo, puisque Ngobila pas non me mène à mon Congo, c'est difficile. Mais tout ça, toi, sur Gazala qui te le total. Alors, tu as aussi les dossiers, il y a plein de victoires.
wana eza dossier BTC ba congolais mabaku mingi pambate na beni bato baza kokufa yebi ke Fayulu azokende beni ba osala 2 jours pona yena muzitu bakena bango kuna donc azobanga nini azosenga MONUSCO kamata yi protéger boni beso za populaire obangelo komoko te nga natambola na policier te parce na yebi ke population naza population de ya protéger ngai wana kama libanga na bakedi ndeko Fayulu bango na ministre Muzito Luzolo te Muzito bon c'est kiff hein ozo mona ke bato baza ko se plaindre pana ba salaire na bango bande ko na biso ba journaliste quoi na sous côté na binote yo za côté na biso sous na za résoudre akamata même ameka résoudre makambo sonyi o baza ko tanga ba kombo na bino ba konzi bozoni ko futa ba journaliste ndebe ko ba benga na chiyo Natio balongani Edmond Izuba bato yo basala ke baye bayo yo premier ministre baye bayo yo président de la République d'ailleurs comment libanga epa ya mokonzi na biso akamatana no atala biso bato ya métier na biso ya média monsieur le président de la République prédécesseur na yo olia kosala ba fête ya 6 millions hein bakamata atandambo bakamata ba encourager bato baza na terrain c'est vous les journalistes c'est vous qui faites que les lots président Yebani ministre Yebani hein etc. donc c'est malheureux bazo qui paye biso bon wa des adiko kala na mais question ayo likamwa ya bato tozolo bo bandi likolo mai passe za wana c'est vrai que Steve Mbika ya kendaki bo tozo mona pe le côté mais maman Olive akenda wapi muta akundaka pa pamba et puis asungaka moi sans humanisme ezala mais mbongo esila volonté esila to ayebi ndete mon temps mususu maman pe ba mpia ke zotala batu nyonso parce que dollar ezana 17 hein maman a sali pendant période dans bango côté social en tout cas coup de chapeau maman na rosalemi a face quoi est-ce que maman koko tala te moi j'en appelle ici ceux qui maman Olive lembe ba service eza ko sala ke moté mezaka kama ngana ko tala dossier donc maman na aussi ça makamwango te mais c'est le gouvernement ko sala ni gouvernement zo sala lo côté to sana on doit bien oh bah gouvernement zo sala lo côté oh bah tunaki Jésus est-il le fils de Dieu non c'est vous qui le dites gouvernement na dossier on a ba sala lo côté tisiko bato na ba sala ko mai naza ko persister pour enquête wana ngam na sala kiango ceux qui ba sala lo côté ko kumisa bango bato na baza ba congolais on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins il faut le soutenir. Alors on va terminer avec dossier Pain Victoire la loba kiango Pain Victoire azali cité na rapport il y a trésor américain azali rapport à tangi bato yo baza ko tia misolo na bango batangi Pain Victoire Transgazel na oyo saka basemula na babanga onini Mino Congo bachepe Mino Congo na kati bango baza ko zwa misolo baza ko pesaka na Hezbollah ana eza lokola ba Boko Haram eza lokola ba def mnalu donc moto nyonso congolais aza ko lia lipa soka dundi lipa boye papa pati aza ko lia lipa na yo ala lemso eza ko boma congolais mo kaza na Rutshuru na Masisi na Beni selon esprit ya rapport wana. Alors gouvernement la biso a géré ba bien moi ndambo ndenge trésor a géré pas géré mais na moni mo mbutu mutu komi wana balimba botola bandeko na société gel ezali ko botola tonini situation yango est-ce que ba congolais faut ba continuer ko lia Pain Victoire ba consommer lipa na bango o bobenga kanga journée d'autant plus que ezali l'argent sale o baza ko contribuer pour na soutenir ba mouvement terroriste soza na nzala même soza na nzala te Pain Victoire ezali pain moko ezali propre ezaki kitoko ngana voyage ka mingi ata soki na na France o ka baguette française etc. et l'équipe baguette ya Pain Victoire te Pain Victoire eza bato moko bakoti na mboka na biso ça fait 20 ans ba investir mingi makamana bango ya ba Hezbollah etc. etali biso te bango moko ba américain ba yebi pona nini etc. quoi que toyoyi ke ezali ka ba accusation fausse entre ba concurrents puisque au moni société yo ba bien ami ba Mino Congo te société Transgazel non baza ba concurrent il y a Pain Victoire bango bazali subventionné par les États-Unis donc les concurrence ezali entre une société il y a soutenu par les États-Unis donc Pendor hein, mais na comme bango ça va me revenir et ça n'a pas problème la bango ezali interne et c'est ba fundani na Liban alors que makambo balubia ezali problème ba betaki ça est à betaki moninga na mbata wana eza makambo na bango gel sikasikoyo Pain Victoire aza apesi 4500 Congolais musala donc on a kaka na côté social
Côté politique, peut-être on aura une autre fois l'occasion. 4500 personnes au Pain Victoire, Transgazelle, na Mino Congo, Bapesi Bango Misala. Pain Victoire représente 60%. Il y a panification, il y a Villa Kinshasa, si pas même à l'intérieur. Bango de Bazaï n'a plus grand usine, il y a pain. Moderne au Kosimba, même à Mabokote. Imaginez 4500 personnes, ça doit faire à peu près une affaire de 20-25 000 bateaux basés au vivre na Pain Victoire. Bino, aux États-Unis, Bokamatani n'a pas problème na Bino. Bokamati a le bien, non. To gelé, Babiloko, il y a Pain Victoire, Transgazelle, etc. To gelé en gros, pendant, to za soupçonné Bino que vous allez co-financer Hezbollah. On a la guerre, les États-Unis, pour la sécurité, il y a un bon à la bangote, baza tellement fort que au Monique, quand les États-Unis tous, batunions sont, bazali touchés. Bokamati Sasiko yo bogelé de avoir il y a Pain Victoire. Mais maintenant les 4500 personnes bazawana, Bokosala na bango nini. Il y a 200 expatriés au bazar au sala na Pain Victoire. Du jour au lendemain, Boké Bolobia non. Tokamatite bisope tobotoli bango. Non, voilà gouvernement les États-Unis bakamati ba gelé ndé ba avoir. Apekisi bango bazala na accès na bilo na bango. Surtout na dollars, transactions en dollars etc. C'est ça que les États-Unis ba pesi lokola sanction. Tozela na ba guerre te soki Geshner ba général Olenga ba zebele ba toyo ba koya na sanction wana. On n'a jamais arraché mende gracier wa karaki te balongoli bango. Oui, mende tout ça ba biloko a mende te ba lobi que même général Kanyama azaki sous sanction ba toucher biloko na bango te mais gouvernement esko yo ba conseiller à Mabé ou bazo conseiller président de la République Mabé ba bito kamata to botola Pain Victoire. Et les 4500 misala 60% ya batwaza na Kinshasa baliaka kanga journée. Au moins mutati ata mafuta mbila ou bien nguba azakolia puis ces point moko za kitoko. Vous savez na ba pays loko la ba Mauritanie pour 1 franc. Il y a ma papa bakisaki et quoi ça président de la République na bango. Stabilité na biso en voulant bobotola biloko ya Pain Victoire. Mais vous avez une influence moko sur la population. Congolais, Quinois, Alingili Panaye. Binomo non, nous allons prendre un Congolais ou des Congolais, Bakamata, Tobotola Bango, pendant 46 à la tête. Mais est-ce qu'il y a au-delà, il y a côté social, ils ont évoqué, pour empêcher l'État à ouvrir une enquête par rapport à ce rapport, ce qui ma responsabilité est établie. À sanctionner Bango. Voilà pourquoi est-ce qu'il devait même être monsieur assis, il devait même être entendu. Nambo Kanabiso certainement, il pas na Bango, parce qu'il y a une banquette, mais il pas na biso à Bolingo Botola, Pain Victoire. Bakamati bake autour na concurrent na Bango, oyo nani oyo babena kenan. Concurrent na Bango. Comment na Ekoya? Ekoya. Il ne produit que 20% ou 10%. Pain Vimba, ba concurrent, bazaki bandeko bakabani lelo. Bakamati balobi est-ce que vous gérer Kinshasa bango balobi oui et de Israël ndeko komona guerre kobima na Kinshasa toucher lokonyo solingi me kosimba lipate kosimba bierté biloko na Kinshasa alors biloko te fufute nyos wana ezaka ba ingrédients ya ba farine côté farine c'est Mino Congo qui importe 60%. Donc il faut pas tenir compte aspect one. Oui bino et grâce à Pain Victoire, l'IPA, prix à l'IPA, ils allaient stabiliser. Donc, Bakamataba, Botola Bango, Bapesa, les Congolais. On a 30 dengue Koufa, Bapesa, Congolais. Non, ça dit tant le bien. Non, quand tu dis les Congolais, c'est la vision. Oh, non, pas la vision, la vision, Congolais, 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 Asumba Nanganda.
bango baza wana kaka pona ko bebisa un Congolais qui no pese pas une victoire. Ça dit et comme une faiblesse le là ba expatrié ba engagé ba tubele le là ba expatrié ba pesi mikama ba misala ba Congolais belé le là ba expatrié ba sali c'est-à-dire ba koki ko simba bango lisusu te mais yo le mwana na yo na kati ya ndaku akoma na ndumba asala kanyonso mais le là lesa comme oboti ko lobelo ko te nde lo zo expliquer ba Congolais yo kamata bato yo baebi ba El Sasiwana baebi bango nde basali loko na bango ba importer ba produit mususu eza koya hein bino bo kamata bolobi boko gérer ango ba okokate ils vont foutre excusez-moi le terme la merdasse ba kamata ba trouver solution mususu bato wana bako enfin naebi ça c'est politique moi je parle au côté social est-ce que baebi oyo conséquences et loko wana ma paesila na Kinshasa bakamata ba incompétents notoires qui n'ont jamais rien fait de bon yo tangela ngai société moko yo congolais akamati à gérer ango et simbi ba jekamine ba onatra ba tout est par terre quand le Congolais touche quelque chose ça pourrit ça devient bon j'allais dire bon oui pourquoi très bien ça devient du caca voilà tokomina suka nazo peso maloba suka si c'était à refaire papa Molière so pena ba bandeli mokili lelo au botami ni nous regretter na vie na yo bando continue politique incompétent notoire na koloba à 90% il y a ba dirigeant na bilo ya biso de tout bord ba ça batu bazana volonté té et ça batu balingi la vie facile des jouisseurs et ça batu ba outil diaspora ba moni ndenge bato ya baza koyiba ye na eloko moko teka na sachet plastique ye pe oh bon na yibate mamona ngana Mercedes te na ba garde du corps 14 20 ye pas bandé oyiba puisque yebike akosa eloko moko te ngana za pessimiste autour qu'est-ce que je pouvais faire chérie sois belle et tais-toi na linga ka ke na lobake boka na biso somba vignette na mutu kana somba da vignette na ba yutu kanga mususu na sina sombi na za na mutu kanga eza officiel ba yezo biso ke assemblée au kamata likambo wana nga député national batu nanga quand même au futaki vignette na mutu ka o ya l'état donc c'est un peu aberrant. Très bien. Mais nazali pessimiste na ndenge gouvernement na biso ezo kede na ndenge assemblée na biso ya ba vacancier hein ezali dirigé donc nazomona naza pessimiste na avenir l'année prochaine les années action un chef de l'état là qui yango action wana ya chef de l'état soit kamata sali remaniement te na pembeni na ye na ba o batetela baloba ba copé onyoso batondeli na pembeni wana ya quelque peut-être 10% bat bazali valable o wana nyonso batikal des sortes de businessmen. Très bien. Bosolo la politique à l'élo comme Inasuka. Je pense que tout le monde m'a poto certifié à solo. Steve Mbika qui n'a Yves Mongole. Asali lo mo Inasuka l'élo mo monadite qui a digi beni. Donc au Kenege sous-souté. Ba député boko no rendre sous visite na ba sinistré te so ke maboko pamba. Tala leki na biso je koko mulumba akendeki apesi kama 20 000 ezaki na ye akeka bana eloko mo yo zo ke nekaka les pieds cochons donc maparangolo les parents de Lukeni mon père est un cultivateur qui ne craint pas le travail hein bosolo la politique esirinde biso lo bakana ke Kongo mama tinda mono baka falaka yena wenda so. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde, avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.
Investir pour le développement, c'est notre aspiration la plus noble. Puisque l'imprévu fera toujours partie de notre quotidien, comment se développer en préservant ce que nous avons déjà? Depuis plus de 50 ans, en République démocratique du Congo, la sécurisation de nos biens a toujours été garantie par la Société nationale d'assurance. La SONAS nous tient la main, nous soutient, nous protège, nous sécurise, nous conseille et nous rassure. Avec un réseau de plus de 80 agences couvrant l'ensemble du territoire national, et grâce à l'expertise avérée de ses équipes, la SONAS sera toujours notre partenaire local le plus fiable pour la couverture de nos véhicules, le voyage, les cas d'incendie, les risques sur les chantiers de construction et bien plus. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo.